Mais vérité au lobezara qui atika avec lesbienne té. Na ro bombelo on na kosepe maramuté. Maman na donc tinenge aleka na ba TV nenga sala ba témoignage na e a confessa ki atika na évident mère atika na été. Moi ça va me embrouillane public. Ah mon makasi mo na ebité. Bimisaka mokile mona. Po oya bimisa ki wana ilukuta. Ngato na ipane na beka tika vu mais tona ofa na 2 mois 3 mois na comprendre. Et mon pe boepe. Na oloba na okosate. E mo boete mo pe bovenda ki na bino. E mo boepe. Na okosate. Elle m'a alobi mo pe me apale mula ki na ye. OK to. Na oloba na vérité na okosala ngate. So bomba ba bomba nga na vérité na nga. Na oloba ka vérité na otumba sko mboka. Wa pe na ko tumba mboka. Oh, ozaki est-ce que ba film sou peut-être ba bando e pas mère venda ka bango. Te pa nga lo sa assemblée ba film sou boya te ponga zaki bien privé na. Na yi mwasi na ye na okosate. Zaki mwasi na. Alingate batu ba ya. Ah, elle mara. Ngaye. Zira moi songi. Après on ti na leki na ye armo kabila basi. Siko zama. Donc yo pe na name soupe comment pe mobali. Yo kabila oti nda to fa na staff nga na o dépense mo na ba faire théâtre kaka ba ndoki ba faire théâtre. Nga sa sou théâtre na vina. Non ça te. Na lugani. Siko pesina comme Maradona. Depuis juin 2021 na futi la gendako. Yo futi la gendako. Anniversaire Jésus. Na light saraye. Na tema compte son ba crédit. Na éviter. C'est quoi on moi 2 jours. Une semaine na za sou na yete. Na éviter na rolo ba nesa nga passe moi mi soko bima ngai. Muto nga futi la ndako na light saraye. Azako mobali na ngate. Aza ya besa moi si. Oza mama te c'est bon. A mobali na ngati na futi ya kenda na light saraye. Oke yo ka sango mo bimi ke opandi sango place mo boeke ngo tirer poison. Zaki momi a mère. Toke malembe. Alingate nga za mobali. Kauka mobimbe yebi. Ba groupe ne sa kota na kauka bebi ke certain baga wana ata nkombo na siko. Pona za kanda niveau likolo. Bebi ke yena za na alingaka te muta linga mwana ana. Andolo ba alingaka te muta simbelo na nga na comprendre te. Na yebi te est-ce que tika avec les bien nga mona obimisa mpo nga tambola na tika te. C'est bo bando bimana e. Maman na tika avec les bien te aza maman na lele atika te. Mbote na bino balandi na biso ya émission na biso ya Bosolo na baye bakenda sango voilà. Bosolo na baye bakenda sango lelo naza bongo wapi naza na komi ya Kasavubu naza pe na moko oyo akenda sango kombo na El Mara. Kala mingi te na koyebisa bongo dedone maweja oyo aza sima ya bilili kitoko pe poe apanzela biso micro babi Zaire za kozika. Zaire eza kozika Congo eza kotumbama. Émission nga mokolo mo lelo bande kolanga bolanda ngo la bokebi nyoso parce que Zaire ezo tumbama. Na ye na limite na ngai eza na kati ya saki tozo tumbango na ndenge moko ya sakana te. Bande kolanga bolanda émission yo na bokebi nyoso yambo nango na pesi na mbote na die donner maweja oyo aza sima ya bilili kitoko makasi oyo soki bozomona na lati kitoko boye tentira bien en tout cas suki nanga kitoko c'est grâce à Linda Ski My Coiffure oyo bongo a sepesa kinga mokolo mo lelo asalinga suki ya makienga alati singa kitoko mingi voilà. Je suis avec elle. Ye nani ye bongo El Mara oyo abanda bongo ko demeurer na groupe ya c'est quoi? Voilà, kilo ya Congo ya 7 bagarre au Pekenda sango. Naza sûr que bolanda ye na bilili botala ye na etando ya ike na bino bo sepela pe na ba misala na ye ebele melelo ndenge tozo beta masolo boye azali susu na kilo ya Congo te to ebite akomi bongo wapi. Alobi azana ba vérité bongo ebele, azana vérité ebele ba ike boza sima ya etando ya ike biso na bino to kolanda na ye longo to yeba. Eloko nini pousser ye. Alongwa na groupe ya 7 bagarre, est-ce que azana idée ya ko intégrer groupe mususu topé likambunini ekomelié na ex-patron na ye, ex-présidente na ye. Tokoyeba na bino elongo na pesi mbote na papa Thierry Vita na pesi mbote na mama Françoise Vita. Oyo azala toujours mama moko mutema malamu pe kitoko oyo yamba biso na kati ya Kuli Media Télévision na pesi mbote na Paolo Di Capel mon vieux donc oza na kati ya mutema ya baleke belé Cisco Kamba vous êtes tellement nombreux boza ebele mon pasteur privé babi Spiritas oyo bongo ayamba kanga pe encadranga na mabondeli papa Françoise Kalonji Bambote belé bipa yazali sans plus tarder nazo yamba invité na moko moi lelo mbote maman
Mbote. Nakoyeba su kombo na nga na yebi me baye bazotala ona etando ya ike bayeba yo. Kombo na nga Sila El Mara. El Maradona. Sila El Maradona. Kombo na makasi ya ponga na tala pe Maradona na ba TV na tala na ba match ya kala ponga na muto akala na lingwele donc na tala pe na ndenge mo ba bakala boye. Ye muto apesa kombo wana sente bagarre to pesa kombo na yo moko mi bamba selon ba misala na. Na kombo na nga El Mara. Mais ye apesa nga Maradona. Pourquoi apesa Maradona? 10 ans mukuse. 10 ans mukuse. 10 ans match mais mukuse nango siko. Voilà, 10 ans match mais mukuse nango tokoyeba eloko nini salaki ke olongwa kaka na kilo ya Congo. Bon, pour ngai azana na besoin olongwa na kilo ya Congo te. Na bandi ba otanga ba bi El Mara. El Mara zalaki ndenge ni akomi ndenge ni. Donc, mingi olobeza te. La ligne est au fan d'appel. Tu as donné ton travail, Moussala na yo na kilo ya Congo, tes savoir-faire et aux résultats ou comment? Ya kolobeza boy. Ngana na groupe à Mutuana na Mutunini. Mutuana. C'est un bagarre. Ouais, mais pourquoi bino bozaraso bokabwa na muto comme ebise Mutuana bon. Le roi yo kabwa na Mutuana voilà to kende. Na yaki na groupe na depuis mois de juin année passée. Mutu mema kinga kuna za Simplice Libulu. Artiste et comédien Libulu ah mukusa ba lors moi mutu mema nga. Donc tia meminga na groupe wana de abrifa ki mwana osimbaka la mwana ozabu. Donc na ba lar na ba jezala ki. Ba mo ba yebi na loba ni. Merci ka vato ka bolanga ifena seka. En tout cas na sengi ngo na nenga caméra. Pa bia za na ba lar na e ba bia bemba nyoka ta kufi. Puissance inétique la moi ba vénétique la so nyati wana pe eko kanga mère fausse na c'est ba karama na yo ba sili so tira ten l'autre le bande neza boy pe na bande la osusu donc voilà donc vide voilà to continue ma son la biso donc on continue na groupe wana ici mutu moi briefé déjà moi na zabu to ya 4 filles parmi 4 filles to ya kana to ba pe macha kwa kufia na matanga macha kuna 20 stade de zone ya pointer déjà ngazalabo za pembe na ye mutu wana. Ye septième bagarre. Vanga mon a complété à combo na septième bagarre. OK d'accord. Abisanga zala bon. Ti no tambo yebiki o soda. Obi anga soda. Da pesinga comme Maradona. Depuis juin 2021 na futi la genda. Yo futi la genda. Anniversaire Jésus. Na la etaraye. Na tema compte son ba crédit. Na éviter. C'est quoi so moi 2 jours. Une semaine na za suna yete. Na ebiti na koloba nesa nga pasi moya miso ko bima ngai muto nga futi la kanda kuna light saraye azako mobali na ngate aza ya besa moi si oza mama te c'est bon a mobali na ngati na futi ke nda na light saraye o ke yoka sango mo bimi ke opandi sango place moko boyeke ngo tirer poison est-ce que butso ngati la mutu poison beta lisolo pour l'interrogation siko na ngina tozonga na mwa muketo ke na mwa mbango te ofutela ke ndaku ole sakaye olati sakaye siko bando lati seka ndenge ka apesi ka espace na TV to pe bozaki na na mwa intimité moko boye po neti nga pende na zabo karishu bokota la crème fraîche de la presse congolaise pour na komatina niveau muninga na nga mwa so to régler ka ndenge moko na ke lati sa ina futela ndaku se fait tozana mwa ba Debi que dans la grande sœur na mo Eleonore Kinunga wana pela moi ça ma copine mutema tant mo leki OK place mo boye atika alobani te ataka bunga na yeba ete na o mama na o muna kina ki place mo boye isu ngate na o lobo buto abala nzambe donc to sambela ninga solo sambela ninga lukuta te oui c'est ça surtout ngayo po bato bele ba o sambela o muna muto o sambela mais ani ncho na lobika bon Nandeni. En tout cas, dans mon émission, titre émission Bakenda Sango, ici on dit que la vérité, rien que la vérité. Baeba zota la vision etendo yake bengi baeba. Mbongo yo bando dépenser les. Nazo beta sete on na eba. Vous avez quel vous bozalaki. Français on ekiminga mwa muke ba zongi sela po baeba zota langa en tout cas bokomelanga ngana lobanini. Donc bozaki na ba relation ni binomi ba le poko matina niveau la tsakaye au foot la ke palin mère à vidéo là nyonso kaka po le kana TV ton c'est que théâtre na binezara avant mto élection TV faut foot les palais bon. Nde na mona ki ngana yaki pe na idée wana. Ngana ozo mama. Mama nga tekakati. Ma ukata ballon misu robe 15 robes. Zoa sac zoa mbongo zoa kana ozo mama fulanga na yite so fulanga sika fulanga na mabanga so ko se émission na bwenga libanga mwana abwaka elle mara mwasi makikebe ya pembe ngaye ta siko na like sana photo ene na zalaki pa na ye o mwana ndi na za siko
bozela relax. Voilà, nako singa na Dieudonné Maweja. Dieudonné a balancé les biso ba photo ana total la Elmar Anenga Zalaka. Dieudonné va nous balancer des photos. Dieudonné ce moyen ça o zoomele ngango to penatinde loto balancer les biso lancer la biso moro total la Elmar Anenga Zalaka. Na ebité ce mère a fibie beauté nyonso to pe mère a télécharger beauté ngo ke pa na ye to pe ne non comprendre. Elmar a dit nous la vérité. Et alors qu'est-ce qui s'est passé au juste pour kando zana ngo bi ke ma mi se ko tangayo na ndenge wana il fallait o ebisa biso bosolo pour être a eza bosolo. Ya olobeza ke depuis na komba ba mère alinga ngati na zana mobali. C'est que yozaki momi a mère. Toke malembe. Alinga tenga zana mobali. Kauka mobimbe yebi. Ba groupe ne so kota na kauka bebi ke certain baga wana tangi kombo na siko. Pona za kana niveau likolo. Bebi ke yenda zana alinga kate mutu alinga mwana ana. Andolo ba alinga te mutu simbelo na ngana comprendre ate. Na ebite est-ce que atika fait que les lesbiens ngamu na obimisa mpo nga tambola na atikati. C'est bobano bimana e. Maman na tika avec les lesbiennes te aza maman na lele atikati. C'est que bobimana. Bon maman ko nzambi. Non na ngina to ma vérité bobimana e. C'est un esprit na bo moto bo non. Bo venda na te. Rien. Donc mère vraiment télécharge to alembula te. Et l'autre. Bon siko yoko matina niveau sombela au foot la mère ba parler poka ozala no ka petite na e. Botambola kanzela moko. Tambola na e na TV na legate. Na ebite na kuta ba na pièce mo ba sala rabo. Yope. Tu vois le tableau moko elega pété quand ngayo sala bo sala ke na chaîne péto lega na biso de type na zo se ba bilo na e fa ba carte na o bo mona ndako ba no batala. Donc mère wana zuwa ko sela ka ba zuwa okoza na mobali boy. Falo bate yete za yo moko. Ye ba boya mobali parce que biso mi balé bon. Ngaso na l'hôtel idée ne zaki ne. Ah em so no banga we bisanga boy boy ke em su au panja sanga bandenge mo boy. Mais on a ko loba atika via ki lesbienne te. Yo ozo beta sete wana ke atika via ki lesbienne te c'est que mère abando ya mbasi mususu ou bien mibali mususu. Maman na loba so atali émission oyo. On comprend que mara to ko sake. Ta Maradona ko sake. Est-ce qu'on va prévoir na? Parce que quand on passe à la télé, on dit des histoires, il fait tous en a preuve moko boé et ça visible que mère atika viwanate parce que ba preuve yango yonga kutuna na photo, kutu mère a vendanga, kutu nengezana, to chimolana. Preuve no yanga mo na sakata des photos hein. Comment la mère hein? Zana on atala. Mais oh yo pessionera bizuka na mutu. C'est un baiser mais bible lobango. Ka wana na zango lo bebele. Ka ondo zango et le bébé. Non oui. En tout cas ce moyen zali bimisa parce que ba epé bazotala yo bazana besoin ba eba. Siko souci ne zani. Ne azabwe. Mais raison iselo bambo na o. Et là on a roba comme dans point wana te. La minute na robima na coin boy, ba senga mabe pour naza déjà à danger. Bonjour à vous. Je suis Madame Kikina Mungouliaka, coordinatrice de l'événement Trophée MTK Salou, femme d'honneur, qui récompense les femmes d'exception, les femmes que l'histoire a oubliées bien souvent. Qu'est-ce que le Trophée MTK Salou? C'est la récompense des grandes dames, c'est la récompense des épouses, de celles qui ont soutenu leurs époux contre vents et marées, afin que ceux-ci puissent accomplir leurs ambitions pour l'humanité, pour leur communauté. Mais qui peut prétendre à ce trophée? Ces femmes, ces épouses qui ont soutenu leur mari, avec engagement, avec constance, avec loyauté, avec fidélité, avec dignité. Voilà pourquoi ce Trophée MTK Salou récompense ces femmes. C'est ainsi donc que le Trophée MTK Salou ne se veut pas juste être un événement, mais nous voulons que ce soit un idéal auquel toute femme peut aspirer, même s'y accrocher. C'est pour cela que cette année, pour la deuxième édition du Trophée MTK Salou, les nominés sont de tous bords, de toute race, de toute religion et de tout pays. C'est un trophée international. Je vous invite donc ce 31 mars 2022 à venir avec moi, avec tous ceux qui veulent célébrer la femme, afin que nous puissions dire à ces femmes que même si l'histoire les oublie, même si l'histoire les néglige, nous sommes là pour les honorer, pour les remercier. Je vous invite donc à nous rejoindre le 31 mars 2022 au Pullman, afin de célébrer ensemble ces femmes d'exception qui ont marqué l'histoire, mais que souvent l'histoire néglige. Je vous remercie. Bah, il s'est déjà tambour en avion.
Donc nayebi te so ba konzamboka ba hotel émission. Au cas où naza bon moi te bo comprendre que maman wana muta éliminer moi non. Bon na obimisa ba vérité na ye, ya zongi ngana ko moi si na ye. Donc na bomba te. So na bomba na sali sum panzambi. Dépense tout na sala mo ke ate open na bureau nga futa ke ndao na lesa na light ra e ba ni bonga classe na futa. Emso ya nga ba na tiki pe na paina ki pe bango te fa. Ba na combien? Ya ba mi balé. Viens na rodi ki tamba za Paris. Ya ko fa la petit na $100, $200 et pas maman na oliango. So pas liango na tongo c'est au méga. Ta niveau. Siko nyonso no bando sala mère bando lembula bien tondeni. C'est qui singa. Oh ki tsaka kanda ko banda boete pardon. Ko banda boete aussi sala. Non pas toi ba po atayo moko pizza atayo moko elle. Leki ne mo bazaka lesbienne zaka vimba. Leki na bose kombone. Leki ya ye maman. Leki na ye na bose kombone. Azie de là on boit que la biso kombona. Azambinga boy. Azo mo elonga mikolo boy. Leki na ye wana. Maman na lele osa jete. Na ndako bafana mbaye no la na basi. Nga yebi. Bana famille mo boy déjà batia bomba tika la kala ba vu wana. Ba tika te. So ezara kisi tondeni. Afana mpiaka. Tika te. Donc c'est que baso bango balingande ba ela bango biloko. Ba bana bona eloko. Nga futile ndako. Pendant ce 8 mois ou 9 mois, a futile ndako. Siko elle marata la caméra tala ba konzamboka liboso susi neza nini mère azongi selo biloko na yo tope oyeko dénoncer musala ya mère tope na ndenge ni ponga pe na bango tozana bezo pe susi na biso to yeba qu'est-ce que tu veux au juste souci dans ezali protection no numéro 1 protection ba konzamboka na la famille pauvre de nazabo dans la loko te makoki te so be mbambe manga soki wapi ntobi misanga ozala te so ba bominga na ke perte famille na ngezo perte ba ngomba ozwa perte bote ba osepela. Donc na minute oyo naza donc na osenga no elora liboso ba konzamboka bakota likambo na posa azo sala biloko na nga nyonso ata na pesa brosse anezonga pana pona na beso nango ya ko lobeza boy tina ko maniveau silika boyeza nzamba lingi nga mingi so nzamba lingi nga te lenga na kufa date le 20 février eki date ba programme date était moi na pena okufa na lamuka ba 3e pe mamukuse naza mona pasteur papa na pasteur maman ba pasteur na famille chrétien ata bo manipuler vie na ngande na suka ko na naza ba parents na ba na alliance basana na Nzambe pe mamukuse papa sambeli po na ngana lamuki 7h na bina kote la ye maman ngona tous les programmes journée a benga nanga ayebisina kende ata nga misu te bima kende yo ngo tshela nga poison nga abo nga tshelo poison na lela aye mamna oba na okoselo te mwana ya temikabo anobisa bana beke ba olega onzi ana bango ayebisa ba mona ba ibinga mama ba ayebisi bana eke mwana nga tshela nga poison bwebwe nga bia nga pe na tshelo poison nga la sabe fort bwebwe ana bimi na kina ayebisi nga liloba ayebisi nga esuka mona okende bu foke no kauka na match wana ba 11 ya kende kauka donc on doit préparer ba sanga mabe moko ba beta nga ba sanga mabe esprit boy esprit bine boy na OK na makati na lala so 16h na lamuki 10h donc nazo pena répondre ba muna nga ndana bima 6h nazunga 0h 1h rabi ma bon so na bi 6h nyoso na olia kuna ba kudoso kuna nazo anda wa lala so pété 2 jours afwa na kuna lala ina embetu moko aza anda au studio ka bon afwa ils ont qu'à studio na lebi 7 baga mo boye kaka mo studio mo ba 80 na fude $80 studio ils ont 80 $80 par mois. OK. Moi on a liboso za abime mo libana mbuka matadi mususu za avenue likuluna. Donc fa ni mo na fa na mo na suka tulala on a biso bisatu. Na biso. C'est bino misa mo 22 ezate. En 22 neni bo bino so bulali misa. So mama sala mama mune bana bayebi. Baliaka wana siko ba olobani. C'est ka final pe mo libena ne mo skit. On peut pas pour les bele. To sola na to sola. Mo yo kuti mara baby. Okuti el mara baby. Mara tali surtout so zo mo ba point na libu mera koki te ba. Mara baby. Mera lembuli. Toke. Eloko salinga passe ezake. Ya ko sanga mamba salinga ote. Ko panzanga sango kina kufi. Eloko wana eko bisama ya misu siko. Donc a date wani ratek na pe ba mukusi ba prière pour na ngai. Na keli meti pour teka ba ballon na sombi biloko na zongi. Na sai déplacement muke appelle koti na ndako allo. Ba détail na ndinga na lata. Alati noir pandi suki. Alors le bobo bita ba beti tatouage ba mi sila. Auti okufa siko sala accident. Mère na biso sala crise. Quartier ni ngana ngana kufa. Peut-être ba benga ka na téléphone. Ba benga do ba numéro nyoso ya zango na téléphone. Elo kaka wa numéro zaki na ndezaki Eleonore Kinunga. Poso ezaka nga benga. Ya yeka ndezaki te. Abengi batutu na kufa.
place nazaki emo nazonga ndako espresso boya nazonga ti 19 après na kena bar moto fandaka ba cousine nga na ekuta bango nyonso bata maboke ba fandi wana to ba moninga e akufi na ete petite ane ba no menancer nga bundisa na bar bongo le ningana à tout le pouvoir que ces hommes incarnent qui pourrait être un pouvoir partagé parce que c'est vrai que c'est l'homme qui au premier plan semble être plus visible mais derrière, je ne dis pas derrière, à côté, il y a une femme qui agit et qui donne aussi sa contribution à ce que ce pouvoir soit effectif. 2022, Kinshasa, capitale du monde. 6 femmes venant d'ici et d'ailleurs. 6 femmes qui ont accompagné avec honneur, loyauté et fidélité le combat des grands hommes. Un trophée. MTK Salou. Femme d'honneur au mois de mars 2022. Kabina ngana ze bemela like si photo ndenge na zaina ndenge na komi na ebité batenga nini azoye bateti siko parce que so ba fali ba pema mukuso so sala salanga na ebité batenga nini po bisinga ndoza boza déjà bemé kende ko kufa ndaka tata na mama na donc et ça nga passe makasi et ça nga bena passe amo nini na olobela ngote passe Sikoyo nalobi boye. Voilà, je crois que bazota la biso netando yaike motuna oyo uti pa na ngate e uti quelque part batindelinga ngo ba flashinga. Tangu bino bozalaki na ye na bolingo ya mama na mwana ndenge lobi parce que na bina bolingo te intimité na bolingo bino bozalaki nango. Pourquoi na ngongana yo denosaki mabe na été ondimika ka ngonga oyo aussi dépenser déjà belé aussi lisi une année et demie on a se tobeti 80 fois une année et demie et même abiso déjà moi ba 1000 et quelques ndeko nanga moi si pourquoi ngongana o denosaki te o zelika ka tangu mère a consommer à 20 à silisi nesikoyo o ekolo bango na sima o mona te ke zape mabe. Eza mabete passé nga mona ebité place na zalaki na ometa lisolo ba donc ozalaki sous l'onction ya diable to lo babongo oui naza clair et net na lo ba makambo eza vérité na okosila mutu likambo te na lo ba ne ba vérité so bobo ma na vérité la nga wana pela bo sala so bo sala ngai vérité yango wana nyonso na lo mona te na o dépenser nga na ofana ba donc ambiance na ya sala so ka bimisa mo osika bimisa $50 na kauka $50 so masanga nyonso sala ngam na bimisa mbu na poche na ambiance attends 20 personnes ngam no mesa asim sanga ba touche biso to fala ba tube elle mara lo ba pesa 4 kazi biso za mbongo te osani na mitian fulu ko senga papa zimbo o defa ta masanga yo futa lo sa na kota ba nyongo msula pona ye mais vérité lo bezaka ki atika avec lesbienne te na ko bombelo ngati na kosebe maramuté maman na donc nenge aleka na ba TV nenge sala ba témoignage na e a confessa ki atika na évident mère atika na été moi ça va mu embrouillane public amu na makasi mo na ebité na yebité. Les propos tenus, ça n'engage la personne qui est en train de parler parce que moi je suis pour rien, je connais la dame, c'est une dame, mais Oyo Bongo Azala qui actrice naye na kati ya groupe naye kilo ya Congo auti koloba ete mama atika via ko venda bongo bana basité mère venda kaneka bana basiti lelo donc mère lembula kanaye asala kané nyonso c'est pas mes propos, ça vient de El Maradiz ya match ya Mukuse donc Maradona abimisi ba vérité nyonso belé Maradona toujours moi muke na ndenga spirituel est-ce que mona ki ba pasteur ba oyo baza bongo na misu na nzambe matoi na kolo ba yo kaka elobeli nzambe ba mona ka nzamba la kisaka bango. Est-ce que Sokutana kina basala nzambe lokola ba prophète Françoise Kalonge ya liboso papa la ngaza pasteur sa talisanga makambo nyonso na no me mama mukolo atianga loboko ne ngoma nyonso ebeba batala nga suna misu te na comprendre déjà na surtout comme maman na ba kata mo funa sala bo na sala bo na lenga na émission na bimisa ngamu na kome bongo na zanga pe na kimia fa na bimisa ga mokile mona po oya bimisa ki wana ilukuta ngato na yipane na beka tika vient maintenant na fa ne 2 mois 3 mois na comprendre et mon pe boepe na loba na okosa te mo boete mo pe bo venda ki na bino mo boepe na okosa te elle m'a lobi mo pe me pa lemula ki na yo OK to na loba na vérité na okosa la ngate so bo boma nga po na vérité na nga na loba ka vérité na yo tumba sko mboka wa pe na yo tumba mboka azaire pe na tumba mara za bo solo
voilà au lobby était bakonzamboka batali lo likambwana osengi ya liboso za protection na yo na ndenge ya bonzoto ya mibale protection na ndenge spirituel po ete basala nzambe boza baike ndeko ya mwasi abi alingi vi wana te parce que tango basambelaki mpo na ye asantaki neti loko moko bimaki na kata nzoto na ye ekendeki aza na besoin ya protection spirituelle pe protection physiquement po ete mama alaki alobi ke tambola na avion ko tambola na sete po so tambola na se po za déjà bembe kala mingi te tozo kende bongo kolona yo na mboka ya bawa tozo ke kotika na lilita moyo elobi mama ndenge El Mara auti kolobela biso message na yo ya suka nini okoki koloba na suka est-ce que moi songi muke est-ce que zo rêver o intégrer groupe mususu à part groupe ya kilo ya Congo to komi ko envisager moi groupe moneti ya esobe OK nota e pa ya bobo les stars ou soit les stars de Géry ou boki ata place moko bo elombe to ndenge nini na minute o lobezaki asali ngo yo so popoli pe ki lesbianisme na bango na ebité so ba ko intégrer na groupe ebité ape na poso sala ngo soute parce que la za mal répété na monde a apandinga sangondenga mabele neti le poison na ebité soki poison ngo na tiela eza na babiloko na ngalia ekomi poison pa na ye na zo ebate nga bunda babitumba na bato théâtre bele ba menasa na bakapela na cicatrice moi muke awa banga batanga mbeli liko na ina bunda mais moi songi moi muke c'est un bagarre abebi sape baike na monde théâtre bando mona ba on peut tango ozaki est-ce que ba film super théâtre ba bando pas mère venda ka bango te pas nga lo ça semble ba film super te ponga zaki bien privé na yi moi si na ina rokosa te Zaki mwasi na alingate batu baya El Mara ngaye zio moi songi après on tindanga leki na ye akomo kabila basi siko zama na yebi donc yo pe na name soupe comment pe mobali yo kabila otinda to fa na staff nga na o dépense mo na ba faire théâtre kaka ba ndoki ba faire théâtre nga sa sou théâtre na vina non ça te na lugani siko betela biso moi lisolo ndenge za bo siko tango bo venda na kana eleka pe net ya couplage pe mwasi na mobali to ya mobali na ye nanu aye ozoki ma question pardon mobali na ebike El Mara na mwasi na nga wana bazalaka po mobali soko mobali jamais nga na kenda tika ina mobali akenda tika biso so na kosi alo atiki mino pe ovendi na biso na tuna na eleka na ndeli mala poche na nga pesa papi transport ngam na pesa siko na ngina ye batang bo venda na kana basi ndeni bozora elo mo plastique to mer lo lem kande saka ba système na on tuna leki na mutu abi ana bonga yebi ko sala oh là là ayebi ko sala leki de mutu aloba bongo abi ana bonga yebi ko sala na ebi te so yebi sala na lo lem to ils rappellent ka système bon moi plastique bo TV non chez moi il y a que la vérité babi atoloba ka boso na ebi te bo venda na kana ndenga ba bora plastique to zama bende to ndeni voilà donc oui ça na ndenge moi secret ngaye na sabino ce jour on sanga no ya na pupola on na loba bon na kotala tozonga moi mukesima parce que ozape oyo sala ki pe art potongi to chite nous sommes déjà à la fin Toto mona mama Lydia oyo azabongo musali ya nzambe munene yepe ba video ne pe uti ko panza na mère ye moko azomi vende la zubora plastique siko nengi na yeba eloko ngo ezaka ngo elengi ne bo venda na kawana to ndeni to bora mbalele kika musu peza ngo ba mususu za ba maram na ba sinya comme melon na ndenge ye mo ebiti na salion musu peza sentiment na ye sentiment kaka musu pe sentiment neto etinda bino ezaka sentiment kweza mutu musu ndeza ata za mobali ko esimba na ngote esenga ka ba lembo kaka do ba vende ka ba mo so ba formé ko mi mwasi na ye après que ta yo ko mobali ojupe basi net yo pendeza ko mi no mobile même pas bon ba yebi na sa ba kabila bambongo ba kapela na melisa do lesa ba yelela nga basi mais na ko sotenga ata boye 10 no sali sumwana te keda mabe na ebiso dans lela ba jo fort Joe suzu ya mwindu na ebiso neti ba mawe jawe oh la la te mbinga siko atonda katana do na ba biceps na ebiso na mukuse na engai. Vraiment de la fin pour cette émission. Ya ko lobezaka ke ba o mona pela mitio nazanga moko na ko zape moto siko pu ba betike leo na kufi ba konzi ba tanga likambo voilà ba konzi ba tanga likambo mingi lobezate famille na ngai e inakinga ba bandiro ba ngo suko sentir ngate po yo ke pa mutu wana nga ndo yo kate ya conséquence et corriger nga de ce que nous comprenons dans nos sa maman mabe naza suna posa biloko na ngai nyonso o sa la téléphone Infinix Note 7 na somo $280 za ngati le lo selon ça
na ndako na ba robo za mama papa basaki ba radio nyonso za yanga na ba sai na ba lutu mama zongisela nga biloko na manuka na bi nyonso ata na somba banjenik luka ngo zongisa na ba soutien na bi zongisa biloko na ba kaleson mama oza mama mukolo makasi wana mwana na ba gen ochana libumu na wa munene wana zongisa na ba cycliste mama na oloba ngo eza biloko na ngai na ba peri bakonza ma botela nga likambo azongisela nga biloko na ngai donc na bezo biloko na ngai tena otumba ngo apesa nga telefone wana zongisana première souhait chombo na ba mega na tiaka zongisa na ba abonnement na tiaka na easy na zongisa. Merci. Na antenne parabolique. 2 ou 3 personnes moi libanga sala moi bien. Ba o ba soutenir na ndenga poto zaka mwana. Mwana so bunga kinzela zakaka mwana leki so bunga nzela singa femme benda na remekata na raté. Moi de libanga. Pambote na boso na pesa na grande sœur na rapport. Rap na yaya la mutema Elionor Kinunga. Moi ça pembe. Tai S o yeba yebi. Yo penoza cadeau. Yebi balé. Famille qui tambala rodi qui tambala na Paris ya na soutenir nga fort ata mbongo mama na lia ki mozaka ya nanga ko bwa nga to leki na yo ada ki tambala famille mialu mobimba kerani mialu moi ça Dubaï babi loko vo filmer comme on est son ngo somba on a maison transco na ville kerani azawana moi ça pembe se fora mialu tishik mialu toto botoko mobali na nga aza moi ça maître no monabu moi si ya maître c'est que maître ça sécurité ko banga na yebi penga pe na za judoka bien formé no mona nga ceinture nini blé lo bati bango bayebi donc mobali na ngai kota ba maramu sur l'équité yo za yanga to bongisi na biso dia pona longo dia na monde mabe wana donc kamara na nga simba ka suki aka ngalo mimi kono ka suki fa muna de na baby ne batikelinga Gladys talara yo Gladys moi ça mbiji donc ta tante na ngai o a conseiller nga ernioso c'est les libanga. Voilà, merci beaucoup. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Moi, de ma part, Karine Karichou-Bokota, la crème fraîche de la presse congolaise. J'ai dit merci à Dieudonné Maweja qui était derrière ces belles et beaux caméras. Mobali à taille moyenne, Miss Mikie, Kingwe Katana. Merci à lui, merci à Paolo Di Capel, mon sponsor privé. J'ai dit merci à Papa Thierry Vita, Maman Françoise Vita. Merci à vous. J'ai dit merci à tous les amis d'abord mondial. Là, je vois Cisco, Kamba, Terry, Manzete, Yakitoti de Kitoti, Yaedi Momo Ndoki, Yabutu Maestro. J'ai dit merci à Yada Kabelo, Malmo, Valmore. Vous êtes tellement nombreux. Papa Alain Moukouna, président Fatih, président Fatih Moutouale. J'ai dit merci beaucoup à Nyota, la pastèque du boss. Merci beaucoup à mon pasteur privé, pasteur François Kalonji. Voilà, si je ne me trompe pas. J'ai dit encore merci à toute ma famille. Mais quant à moi, je vous dis bonsoir ou bonjour chez vous.